Bonjour fidèles téléspectateurs ainsi que nos internautes, vous allez toujours fidèles pour nous Rolanda Lengunza de la presse et surtout dans le site Nambisoka Rotobenga Vérité Universelle TV. Il y a Yemoko, le grand prêtre maître John qui est le véritable boss Nakata Switzerland. Tu as vu ça affaire Ferregola, Jésus de Niance, que Ferregola n'était pas arrêté, Kanga qui était, parce que Ferregola Zaki de Alibanda le même jour. Tu as vu ça la news. Ah, vraiment, tu as un siège et à répétition à Ferregola, parce que le lot vendredi, et si quand le lot Ferregola a livré concert mounene pour la prise de contact, na ba fan club nae, o ba yoka ki babi yoka, le lot Ferregola. Mukonza rumba aruza nabino vraiment contact pour boyoka suba rumba il y a bien mais le roi tozara ba panti sango to sala atterrissage toko yambela bino monko ya ba chief ya instrumentiste munene parce que bangonde ba sala la musique ba musiciens za la rande bato ba beta instrument bangonde ba sala la musique pour na komeka kosola na bango li solo à concert à lelo pe pour na komeka kosola na bango masolo nyonso boyoka ki pour na kombo ya Jésus de Nias qui est Ferregola. Bonjour. Ouais, bonjour, Néonangai. Na sepeli kando salinga surprise. Donc na sepeli vraiment. Bandeko belé ba Hollanda yo lelo na Vérité Universelle TV pour na mbala liboso vraiment ko sala moi portrait mouké artistique ya vie artistique na yo komeka koyeba moi mouké parcours na yo kino lelo to koma na groupe ya Jet Set o ya Jésus de Niance. Ouais, parcours est raté dans les cas de mouvement quartier, Guy a des marches, on a Kimbangu. Kimbangu, oui, Kimbangu est quand même un guiringiri. Dans les cas de Guy a des marches, dans les cas de mouvement moi trop, il y a des quartiers Kara. Après le mouvement quartier, des alara, les lona pas les padres dans l'Ibela. Donc, banda mouvement, banda na zalara, si les lots. Moi, tu vois, na baneni ni oyo s'intégra na groupe Jet Set, il y a Jésus de Niance. 2008. Ouais. 2008. En 2008, les lots compté 6 ans, 7 ans, bilo mois. Bon, ah, ouais, bilo mois, bon aussi. Mais par rapport à groupe Jet Set, Toroyeba, na Katuana intervenant à combien des albums, voyage, naïbi que voyage au Kende Belé, mais intervenant à combien des albums où vraiment Santa, Misapina, on a 4 interventions. Donc presque tout, hein. Presque tout. Autant on a un kuta qui est derrière toi et comment on a fait, Babilo etika la ranga muna toto la rango. Sinon Toto là qui est derrière disque l'anditi lelo donc Pepe les pena. Mais lelo pour nos côtés vraiment l'actualité sango etambola qui na Paris etamboli Europe mobimba etamboli na États-Unis na mboka ba Shakira Gucci na ba Canada kuna na mboka ba Roi Simba etamboli na ba Belgique na mboka ba Flora Pambani ba Japonais Okito ba Mauvais Soleil Nganzama etamboli na ba Switzerland na mboka Héritier Minimbu etamboli na ba Londres mboka ba Aimé Boubebo Gilles Vasimba que Ferregola ba kangaki sango ezaki vraiment juste ndeni parce que Ferregola zali moko ya ba président na yo moko pe ya et oyo ya ba icône ya musique na biso Congo a aussi la biso de la bonne musique sangango vraiment vérité za la nini Ferregola ba okangi na problème nini yebisanga no ba okangi na problème nini ba sango moni sango ezaka sango soki sango fo luka ko vérifier ndenge yo ko vérifier donc Ferregola ba kangaki yete le padre azana pepele a un problème à moutouté. Donc, c'est normal. Donc, prévenez vous tous les autres tout à l'heure. Tout dans le stade Nabiso Chouchou. Là, on a biso 20 mai. Tout à l'heure. Concert sponsor Nabiso ya Tembe na Tembe. Final les allélo. Tout on a donc. Aza au Kangamate, Bakanga est pété. Donc, normal, tout est bien. Mais position album, parlons que Bakanga qui fait arrêter. Position album, il y a album Nabiso Utarobima, Togoiba, position nango sur le plan international, là-bas, it's OESA international, Togoiba, album Ezaro s'est comporté comment? Album Ezo qui est bien, Ezo qui est pépé, le monde est pas de Missou Bazo Lela. Ah, biso disque Simbité, photo Lugato Chrétien Gola, pour disque Simbité to Chrétien.
potanga oloba tozwa lupemba olie kutu baluka take baya alakisa bango nde nini bayembaka nde nini basalaka makambo ya rumba nde nini babendaka sentiment mpo moto asepela nao bango bakoti na babuzoba babiloko mwa bongo ti mpe le padre aningisi kaka poubele solo ebimi ta nde bato paniki lelo bakomoloba alobaka te alobi mpo na nini mabe eleki tro yango abimisi ka eloko mwa moke bato bakomolela koko wana leli boye bofinga nga bafingi te bafingi mutu te le padre akofinga mutu te aexplike nde makambo eza boye moyeke babimi baniama mpo ekomi nde nini tofunde na justice parceke justice yango mpe ofunda baotala makambo oyo ofundi na makambo oyo biso tosali eya nde moko te donc justice kaka kata likambo. Cela veut dire, par rapport à l'explication, on sait que le padre Azagi quand même convoqué pour se présenter, à se justifier dans les camps. Mongoboui. Ouais. Babeng Saki Azagi convoqué à Kendaki à se présenter à Kikuna. À Sambipe, Batali Mambo ya Samina Oueza Nadon. Ngana olobara justice et moi catholique. Est-ce que le padre là la Kikuna ou bien Bimaza Batika Gega les mêmes jours? Parce que convocation ça mouta se présenter à se justifier. Donc Azagi a un camoroté et arrestation. Si non. Pas jusque là, les padres ambassadeurs atali sarape mboka na ba côté belé monde entier boye. Baro keni na ba niveau ana te po sali lote ya mabe. Asali muto lote. Ilo ngana olobara ke bazolela po ba disque na bango esimba te. Siko tellement ba ebiga nika boroni na muta o chapeauté. To côté ka mo ba chuki bani po so alandi biso to mata. Ba mata na bango te po musique na bango esila, musique na bango epola. Mamu na bango nyonso epola. Donc moyen guto landa bango ezate. Elo ngana olobara justice a katalikam. Mais bokenda Côte d'Ivoire, botika yi makambo wana bino boke Côte d'Ivoire. Tokoye ba concert bobete na Côte d'Ivoire et pasaki comment ele kainde nini connexion na bino na public ivoirienne. Bango tu ba lela biso amo talaka ba ebi lingala te me ba yemba omuna bina ba dégager pena lingala na ninga mukete ota mais jo est ebi makambo olo. Voilà donc concert les cas bien VIP na biso ezaki na 100 balles bato suite batela ba on écran géant donc baota biso na musika quoi puis baota la biso na écran géant donc bato pe ya VIP bazaki na ba pembe na podium te bazaki moi musika mais ba romona quand même bato suite nde batela ba on écran géant donc ezaki plein à craquer mais na ndenga leaks na ndenga te ya vuluba quoi donc ils ont un lix les gars bien tous les gars et les padres tala et ba orphelin à sala ou ya koka au sala na bango ya tikeli bango pe mo babiloko nde sala rara concert les gars bien donc na pesi sumbote na masa na ngai Diki Manzeka Royaume Congo na Abidjan na masa na Enuch mobile ya Tembe donc concert les gars bien. Rien à dire quoi. Mais dans l'album on a plus Jésus de Nia ça peut être artiste chance belé il a re-signé ba titre. Parlons il y a eu posa quand même moko abasien. Est-ce que na kati album on signé quand même titre? Bon, disque qu'est-ce que j'avais dit sur une signé les padres n'ont pas la stratégie. Il y a des papa social à Koko Tikate que bisoto te ba misu bati donc à calculer moins 4 bati disque il y a nombre mon père voté sous Torotia donc on a assuré que non ça
Mais na baye sikoyo baye oyo bayokaki sango na baye oyo balingaka groupe na biso Jet Set nga na otikelo ma micro o s'exprimer vraiment na bandeko nyonso balingaka bino baza partout dans le monde. Là je pense déjà à celui que j'appelle Amani Bogu depuis les États-Unis ainsi que Christy Mawelo, sans oublier Gilles Kanza Kanza Yaba Gilles et pourquoi pas Kim Pemba Kobo Sanate Presse Mikani ya Maman Nabiso Souzambula et n'oubliez pas Maman Nabiso Siko de Lausanne, il y a Gobelisha, Rick Andy, un enfant pas comme les autres, bonne guérison déjà. Dans Tigolo micro, on s'exprimer, na bande konyoso bayoka ki sangoana, na bande konyoso bazo zela lisusu ba mona Jésus de Nias parce que na Hollande minoti na stade, na ko mamati stade wana, na Tigolo ma micro s'exprimer, na bande konyoso balinga bino. Na bande ko balinga biso donc boza na bino à l'aise, moto ya Mbonika Boroni na tout puissant champion d'Afrique Azana est normal donc les locaux na autre le banc que to beta tout à l'heure donc Azaya au kangamate a rotika la rapé au kangamate donc Azana est libanda boza na bino kande bozala toi na likambo motote donc qu'est-ce que j'avais dit dans ma belé ndenge gindi vito l'international every time mona lingaka ndenge Lucien Isaka Luke alingaka baby Isaka Luke Benetulo mamwasi ya mwindo ya kafu Deshini enda garçon réel boza na bino calme papi masuta Kresi Jogo Liebo Nzamba ba mineur donc boza na bino calme les padres zanae na pesi pe sele di bois mbote place azali Didier Masuki Mandefwa Pembe na PC mbote place aza les padres normal kimia bo paniquer goutute eloko ya te ba grimace na bango epola. Merci beaucoup. Là nous allons encore prendre les interventions à ba fan o balingaka faire rigola ndekonanga. Bonjour vraiment. Eloko nazo yebisa kaka bana poto par-ci par-là est-ce que vraiment ya cheta bakoko kangisa ye butala lo grandeur à motuti grandeur à moto ya cheta boye bien afinga raté aloba raté so moni ya cheta comme le la TV boss donc c'est trop na biso mo donc nanga chuchu ngoto na komi na kanda Kresi Jogo na komi na kanda rock facile na komi na kanda makasi pona ya cheta oso comprendre ba rosi mule baba yebi merenge gratitude oso comprendre tu komi na kanda makasi yango mikolo yo mabuma baza bi aosola bino na baza ko loba lisusu te kala mingi te tozala pa tata Raphaël ya cheta panza lisusu apanza yo okangisa ya cheta moni actualité pesi subiswa o kola to beno mapinzi lo mamkia to benika taka eleli oso comprendre yango na yebisi bino ba major solo bisadi di ba yebi ba les grands producteurs na papa na nga ba Diego Musique ba yebi na vena nga papi masuta Eric Skantocha yebi na Canada ba yebi ba Kevin Poulou na Paris ba yebi au moins mission ko a hôtel ngote a raté maramba ya cheta elo na yebisa bino donc botika ko finga ya cheta so ko fingi ya cheta ko fingo kana nenga kinchioni et plus ya finga nete tout soit vraiment logique et si on a acheté tellement d'émissions les gars journalistes il y a acheté comme finga bata zolo ba n'importe quoi yango comme c'est pe bana poto parce que ba yebi que Jésus de Nias aloba raté to kamwaki pourquoi Jésus de Nias aloba ki tie comme na ba niveau oyo asala makambo wana te soko tuni Kresi Jogo na mama dina kusu na Paris ba yebi makambo wana kutu te ba Yves Junite ba Risk Kantoshi ba nani ba Chris Gosa de Paris ba Patrick Bachelor Patrick Bachelor ebit au boire Patrick Bachelor na elle la massa na ngai Yves Junit mais ce qu'on a hit parade bozara pitolo bana ma musique parce que la musique ici qu'on a hit parade bozara pour lobela kutu te pour presa comme système ya ni de ba world wala faut tout na les États-Unis dans l'Amérique comment les États-Unis va rêver ba Canada va rêver bosse la suko ya cheta otina na betaka une semaine iniki makako na kosomba chingom na songi na ngai talaka otina chuchu de ngoto les mignons garçons hein chuchu de ngoto siko na mouvement siko bande ko bala na mouvement chuchu de ngoto azara nani chuchu de ngoto aza passe partout chuchu de ngoto ndaza bo achaka pe ba idée ne pas ba mise na biso ndenge nini bwaka boy
sala kriboy ndenge nini opesa crine chuchu dengo wana eza biso tolobaka te ngala mwana je suis de ignace biso tolobaka te eza ngala kodimine ma musicien na ngai te wana ya secret na biso babi danse moko mikolo bobina na mouvement comme on est danse moko babi danse wale eza mystique Shakira Gucci oya roi Simba mpe nanga soleil nganisa malinika chance nasiba sibayo ya bina dasa nini ya choti benda bango na rato makambo esili nano diamant noir comprendre choti sala ngo boso ya choti bina dasa nini ya choti kresi ya jogo ya doki babi donne l'accent tama la caméra ya choti tabina no diamant love Gilles Kanza ya choti ndeli na émission te no bino tomera na ya choti là nous allons bozo exhibition ya danse ya choti tonton héritier minimu ya Willy Kalume tabina na ya choti bato ya sheta baza normal ya allez bina dasa nini ya choti oya ya choti bina dasa nini ya choti ya choti na meka benda bango na rato babende bango na rato ya sheta obenda bango na rato bokeba na ya sheta ya finga rato soko fingi to ye to fi to fingi mais to fingo na ndenge intellectuel bien bon là que c'est ba palin ba car ba est-ce que musique y a l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille ils ont ba palin no ba car c'est to comme na niveau wana tozo laksa bango ke et OK lipanga bato beza bo esthétique to kangisi photo te ya sheta te ya biso moko cheka to kangisi photo na ndenge na biso na ndenge ndako oza te ke o kaka bato boye na ke kaka sa photo o star mo na ke te biso toza pouvoir wana za chor wana za sheta ko meka te papa ko kufa kasi joko pekisa enza baba mineli yebo ozo comprendre bato tu bazolela badike tu bazolela ya sheta lobaka te bazokamwa ya sheta lobiso ka lobi boye oyo kaka boloba wana français ti j'en ai assez donc yango wana donc to bena bino ka iloko mike kichodi taka boyo kandule loka premier to ti Côte d'Ivoire on se comprend to beti 4 places ya bato au vanda on comprend to beti awa bato baza VIP bato baza ti kota martyr bato baza nane salama te ya sheta na beta ndula bongo te ya sheta ye moko tse kiole ça presque tombe comme la kini beaucoup na nungu tout kota la kini oh ya sheta otala kutu babi o kangamna na répétition les gars ndene expliquer non parce que les gars bassistes expliquer en mais yo expliquer vraiment non bien vraiment les gars ndene na répétition ba maboma oyo kanga ya sheta na répétition na raisonner non ou bien monika ke oh maboma basi c'est nga bogaro vraiment donc bossé bokene boy les gars ndene les gars ndene non maître les gars ndene mais l'état bazara maître na l'état te za ndene mais l'état peut pas bouquer poitrine pas en éducation te l'état éducation va nanda on va mututa yebi ke Sophie azarabo Fanny azarabo na liara chez bango te na liara pas ferré bah tu au moins pas la bango ja les gars ndeni jour ngo ba ki ba bengisi faire rigola se présenter et les gars ndeni et le kwana ezo comme ça pour na nini cheta ima mona te que cheta asa muta bato moto ya yambo je suis de Nias asa muta yambo ayebi ndenge nini ako neutraliser mitu abato ba yeka ba expliquer ton cheta mutala kataka mikolo hein oh presa ko bega bango yaya baba comme ça ton cheta ve cheta o excuse ngai o ba yaki po boyo bon yo melanin koi yo melanin primis yo melanin sikete o melaga again l'équipe de la go melanan o ya cheta limsa biso to zongina biso pour na moni mande wo speaking a cheta to ebina mama te pardon limsa biso ba soda ba mo lo ba ba pede siko je sais ni asala ene na kachote to lo babongo dendo chapima presa la le kutu do nanda kuna ye presi ba benga presi azo naviguer mikolo beta biloko mo ba jemo boye ba jana ba na président États-Unis ba beta merci beaucoup totikelo siko soko pesa mbote na banani bandeko ba Holanda yo la pesi mbote na ngai pa mama Gomez ya kilo ya Congo
Rock Fazili, donc malgré que Mbutu, Velanga Major Solo Bissadi, Eric Scantoche, Yves Junit, Patrick Bachilor, Eric Scantoche, Nani Soussouma Salanga. C'est un trésor Chibalanga Mbote Melankumpa. Trésor Chibalanga. Alata Kitoko Melankumpa. Oba Yembeli Nzembo. Trésor Chibalanga. Trésor Chibalanga. Kana Eugène Chibalanga Ndegona. Eugène Chibalanga. La Léo Chuchu de Ngote Boyo Karayeyo. Les mignons garçons. Telaga, na aussi na malade na habite, malgré que moi bête, mais na ya kaka po makambo yo senga Chuchu de Ngote faloba. Pour moi na ngiringira solo ka rezaye. O ba yebi tala kila Congo. Ezaka carne biso no sel encore ba wenje. Jipe ana ndako to sala ba wenje. No sel ba wenje. Ba wenje kaka ba wenje ka to su ba wenje nous abuto to sukulisango a to na rep kila Congo tala bote. Tala. Est-ce que c'est ni boye bino keso bakoza na bota boy. Tala yemo oya tangwa fecha batu tangwa ka pamba. Kilo ya Congo bakufie ya cheta osala biso boye pona nini tozala ka kitoko ya cheta lai bakokate. Merci beaucoup, c'était l'ambiance là, nous sommes vraiment ici au faire rigolo à répéter là to landa bango lisusu to meko koma vraiment na stade kuna to zo pe ba analyse ya ba téléspectateurs na biso ya bande ko nyonso o balingaka de la bonne musique et de bande ba mona siège yango vraiment biso kitara na terrain boss na ngai maître John l'apôtre maître John de Switzerland babi maître John de Switzerland ne tombera jamais vérité universelle TV et que quoi aura jamais tous toujours en forme o akeina parce que ozoye ba no place au kendete ozo telengana ozoye ba petit na musala ozo salate yango ozo telengana o akena biso toza na vérité universelle TV toza toujours au continuer musala eza kitoko nelengi là to landa siko ba artiste musicien et sika ba obeta kuna na 20 toleka 1,5 million francs congolais. Après deuxième Azam Atadari Club, Naven Kazier Yamir Dimitri. Vraiment. Voilà, alors dans le club, il y a Kimbatse Delmena Zako Matawana, Bango Pazana, 5 millions de francs. Il y a peut-être la piste. Je vais vous dire,
c'est Jésus de Nias Nikatorelina, le général Chiwanga, parmi nous déjà, Oumela Chiwanga, micro au Bokayo, dans la moto collective ambiance, Domela, Domina, Dosepela, Primi Cezali, Bardi de la Bino, Nazar Mogaga Awa, Motonia sur Adana article, Fayami Nene dans le cas.
zubu na esengo mosomba somba kango